Salut, Chouka nyonso ya Mama Volcanic TV. Eza bino nanango memona mungala. Tigre nakata kisa bokoko. Ayeli susu liboso na bino poto solola. Soki vraiment na ye bobo moninga na binité na sale lokote. Eza que po nazo kapama pasi. Pasi nangeza ndenge ni na biso basi. Tout le temps tobeta c'était pour na ba maman, tout le temps tobeta c'était maman kita, maman zalabo, mais zana maman ba maman misusu bazoyoka te, mais misusu pe bazoyoka na koki ko condamner ba maman nyoso tuté, mais zana ba maman misusu bazoyoka penza maman volcanique ndongo te ya kibiso vraiment na yoki. Lelo penza na eli kisa bokoko te parce que nazana pasi bauti ko sopela garçon moko acide oyo na yebiye penza ezo sala passe sali vraiment mawa donc soko tali moninga mobali ndenge aza komi bunda na passe ndenge ba sopeli acide okoka mawa vraiment les soleils ndenge nini les soleils za que garçon oyo azalaki na problème de santé roki na penza ebandaki côté le matin Roki nezaki na mwa kokoso o ke non abelaki hémorroïde makasi albi mama na hémorroïde ezunga ka na bamisa na biso ya poto andeka to sala kaboye na koma komona hémorroïde koma kobimanga makasi ndazobanga nga makambo opération mama oyo amoni mobali akomi na maladie mama Dasuki Mama komika ke non e simba te ngana moni na kokende na moni na kolinga mobali pe tellement nzembwane leki na matoi na bisi suko linga na okasi mutakangi yo te mobali abi mama akoma ko mobali mususu akoma ko bengai akoya penza tina immeuble na biso parce que biso toza na 10e niveau akoya penza tina immeuble na biso atemisi voiture na se mwasi akiti soki natali na balcon na omona pa ndenge nini azoko embrasser mobali ko pese bizi na munoko abi mama na loba asute parce que Rocky était masute ata na kati ya feti so na mekelo bakaka mais yo pourquoi osala boye osalaka nini elo ni ongo salaka yo pe mobali na ndaku kuno osalaka nini mama obi basi na sa constamment comment ça en facilité à koloba partout même na feti même na matanga mais pour mona mobali akitisa mwasi na ye na ba fête bien la matanga ezaka mwa pasi mibali oyo ba cerveau voyagea nde akoki ofinga mwasi akitisi ye na miso ya bato mais open cerveau za na place lokola le fleuve Yangtze ya king jamais l'intimité lokola l'homme à la taille de Dieu le révérend point bisou papa na lingio mingi maintenant bango bakoki osala ngo te kakitisa mwasi na miso ya bato jamais mais biso basi toza na facilité wana papa lobi mama nakanga motema ba façon tout na ba bêtise yo azosala elobela nga elo te parce que soki na lobi osala kani elo ni na ngo salaka elo ni na ngo pesaka nga mais azobosana soki lelo na komi boye eza pona mosala na osala po tozwa ndako ya crédit bazwa ndako ya crédit papa salaka lelo hémorroïde ekomi aigu mama luki botia kende ozwa makango akomani kobima papa alobaka eloko te papa pe alobi tenga nakoki ofanda boye te ke nakufa kaka boye ifo nakata nanu mosala papa kati mosala kpa abiso babotola ndako na biso babotola na bango mais ifo na traite na nzoto parce que nzoto oyo soki na traite yango te ata na sombi ndako yango mwasi yango mpe arespecte nga te ifo na traite na nzoto papa sali ba recherche asali ba recherche ayekokutana na tigre ya kisi ya bokoko bengazi na kati ya kisi ya bokoko
papa ekozwa kisi na kobaka ekozwa kisi na otongola pe ya komila na mami ki papa pitofol papa zui kir alandi kir bien abaki pendant 6 jours atongoli na 3 jours asisi kotongola bandi ya komela papa konga ta béton abi mama la ke musika te na ninga camarade ne moi ça y est bah na garda secret ça fait au moins 5 ans ngo na vivre na camarade ne ayeko kanganga la camarade nae boyoka vidéo boyoka audio hein ndenge moi ça zolanda mobali na nzela. C'est le père de mes enfants. Il m'a trompé pendant 5 ans avec elle. Depuis que mes enfants ils sont dans mon ventre, il baisse elle qui est là-bas. Là. Il habite chez elle. Là en ce moment comme il est là. Il vient de la tabasser. Regarde. Pourquoi? Parce qu'il a cassé tout chez moi, ce gigolo. Il a cassé tout chez moi. Regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. Quelle est la police? Oh, la police elle arrive ici. Toi t'es comme ça toi? Yoka moi si. Na balabala. Na balabala. Regarde-moi ça. Tu sais que là? Na balabala hein? Na balabala. Aofinga mobali. Mobala kangi motema. Mobala abi bon d'accord na la kei. Mobala kei kozwa biloko ni abandi ko se prépara kende. Moi ça na soki azui acide wapi. Soki pe azui acide ya batterie ya voiture na ebité. Soki pe azui acide na station ya pompe essence na ebité. Aya kaka na acide na nzoto mwana mobali bu. Bogar na biso boza na lakisa bino photo ya ndeko na biso mobali hein. Bogar na biso boye. Bomoni mobali ye. Boza na lakisa bino siko photo ndenge ni na sopeli acide bomona ndeko mobali ndenge akomi. Bozo mona ye wana. Mama ata soki olingi ete ata so asali kindumba mais pas jusque là. Pas jusque là yo muto kela ete mama. Muto akela nzambe. Yo bi mabe combien yo sala bando botamati lelo nzamba oti ko en vie. Pourquoi nzamba oti kabiso en vie? Que to corrompre nzambe ba o ba o kufande ba o corrompre nzambe te. Son nzamba oti ko en vie et ça kapona maana ngolu. Pourquoi c'est nzambe pardon? Bando botamati lelo. Yo sango sa no mabete o nzamba limbisa yo. Yo sena sa mabele oyo. Mama banga nzambe ko. Banga nzambe. Na banzi mkolo Yesu akoya. Biso basi toko samba liboso nzambe na façon moko eza angote. Toko kyo beta même 300 000 ans. Ya ko samba kaka ba ola kso pe vidéo no. Tala ndo bando sala. Pourquoi ça boy ozo wanga na miso nzambe nzambe zangate ezaki satan o ezangate ngane mtu asaki boete maman sa monter à ma paix semaine passée na otaki osa vidéo maman mora kati papa roki ta Nicolas Zoua akati papa roki na beti c'était na pesi conseil na ma façon tout mais tala ya lelo acide kana nzoto mona batu pou avant za mobali no ande kono mobali to longoli no mobali no ke no asa mobali no non noté mais asa nde kono mobali c'est être humain asa musuni na mai na makila na nzoto ekela moya batu ya nzambe nzamba zo temps ya kosala mutu na ye apesi forme atie garçon oyo na ba capacité tout barbu atie souki ne bien noir taille lancée yo sopela acide yo de mutokela ki yo mutobota ki peut-être az orphelin de père et de mère aya poto pour la robunda pour la bande konae yo zo acide yo bwa kela mwana batu ozanani
So esimbite, keso sa kindumba. Tika kesa kindumba na parce que yom tobo yakie. Olobi hémorroïde des autres djembe la na sima. Olingi te fo luka mobile mususu. Azomona on a balcon ndongo zo pesa mibali mususu ba bis na se na bino parce que bino bozali kolo. Alobaka te mwana batu. Na o balancer ba photo non. Mwana batu alobaka te. Afandi nye. Il est là au alinga. Ok, bois quel acide. Quelle soie. Quelle jalousie. Tolo banini. Yonde mutu. Nzambe ba jalousie nde yo. Côté jalousie, comme voilà jalousie et outa. Ba bimisa ki on a muchopo na yo. Ba bi te yende jalousie. Poisana. Mobile naza mobile liboso yiba la mokili. Yobi combien de basso bazo supporter mi bal na bango que non aki akuta à Franco de libre pas kangi motema azui tellement tozonga mobile pas tosi oyebi obi combien de bateaux bazo supporter makamwa mi bal na bango na kata ndako combien oyebi ok moi que la mona bato acide ne longi yonde nzambe na mama banga nzambe ko banga nzambe Banganza, moi si akoki ko sambisa mobali na miso bato so mobali rokezo telemate osaka nini elo nyango salaka ata la fête elo nyango salaka nanda kukuno sa ni tozonga mais mobali ata moi si naza a défaut au sambusa ete tala lelo na mokili nde ekomi mundela lingi akata mobali nyonso tu muchopopo mobali abota asusu te ba dimne effectif ya batu na mokili na Chine kuna déjà komi atoza na fièvre que no pité ba bombardo ka des pays voisins toi baziki sona ba laser et si le mobile atikali bongo awa na Europe komi ke non ato zo kano soki ndenge nini ke babeto ka tonga so lali que non te dans une opération hernie appendicite nazaki basanga opération prostate basalanga opération ya nini ya hémorroïde papa s'est préparé 2 à 3 heures comme inapte pour comme inapte te luka maman volcanique héros banda otaquer déjà ba misisane comme dur et comme bendé et comme soki ndé nini taquer en héros ngoyo soko yobo passer dans une opération héros ngoyo. Maman volcanique a zawana impuissance sexuelle. On a souffrir éjaculation précoce. On a son nakoti 2 minutes et contracté na boaki. On a souffrir mukongo. Hémorroïde des autres djembe les obima. On a zo douleur nzoto mobimba. On a souffert ka goutte. On a souffert benka maman volcanique soit contact. Papa nous dit déjà si aleki déjà 45 ans matalikolo lukaka maman volcanique par semaine mais là kata verre moko ya misisa et renforce sa misisa anzoto qui c'est misisa nzete ko pesa misisa nzoto no makasi luka eranga ngoyo mindele bazo sa ba calcul na bango nzambe peso sopela biso maele poto bongisa toujours ba papa na fc bino maman volcanique ya bino bo partager vidéo ba maman nyoso tu ba yo kango ba maman na kanda na bino merci beaucoup na lingi bino mingi boza malam ba shuker na nyoso ba papa nyoso na lingi bino mingi bo kamata ya bino bizu yango wana bo kamata ya bino bizu yango wana ba papa surtout nalingi bino mingi boza malamu les Flavians Yang King les millionnaires du Congo à Bedachou Chouker l'homme à la taille de Dieu les révérends bisous papa bisous na groupe le maréchal Mokonza Moteur Amabe bisous na le boss au Cana kundi ba boss nyonso na kati ya Brazzaville bisous na groupe na biso les radars les vrais bébés bisous na kati ya leader Steve leader azaka moko talaka yo boza na mala bino nyonso na lingi bino mingi les groupes maréchal bisous groupe na biso les vrais bébés bisous groupe na bino nyonso boza na mala bisous au revoir.